Tozande Awa, Viron Nzambi, Nkumu Africa TV. Monantie, Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Pour s'abonner, Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa Télévision Kitoko. Voilà ma vérité. Nkumu Africa TV. Pour s'abonner massivement. Baïba Lingara Serge. Pour s'abonner dans Nkumu Africa TV. Voilà. Le colon qu'on appelle Tomoni, moi, dans le bisou à Zokota. Tout ce qui est né de moi. Costume de Zoka, Moko, Suko Yakitata ou Yebita, pour la sanguine, Yakitata, ils avaient couleur bleue de nuit. Talaka pour mon bleu. Talaka bleu de nuit. Bosimbi, Balokasa Oyo, Komamaki, costume, tergal, couleur bleue de nuit. Il y a papa. Chef coutumier, directeur, donne ça. Non, oui, il y a noir, blé de nuit, il y a mort. Blé de nuit. Ça va, pas pointer. Papa, yako yamba, papa. Gentil, yako yamba, papa. Gentil. Chemise. Yangoana. Buchata na katiwana. Okay. Yangwana nalingi soki eloko ebimi mwa mololo po elakisaka eloko ya makasi vraiment nayokaka na ngambu na yo esala nga zikiziki Alain Léopard. Si lampe torche. Ok. Nzungu à ma famille. Nzungu à ma famille. Numéro 1. Oh, penza ya Gayaro, isa penza importé penza. Nzungu à ma famille. Ok. Ele kaka déjà, ele kaka toyo kaka mwa milolo wane beta ma famille. Balobi asimbi famille mobimba. Pièce moko wax hollandais. Pièce wax hollandais. Tala parfois j'adore. Pièce wax hollandais. Voilà, wax hollandais. Ok. 2 paires de babouches. Numéro 3940. 2 paires de babouches. 2 paires de babouches. Numéro 3940. Ok. Un sac de sel. Sac de sel. Sac Yamoura. Ok. Tata Yambaka. Mungwa bachaka na biloko kolia mulolo na mungwa. Un grand gobelet. Grand gobelet plus couvercle. Ok. 5
5 litres vin rouge. Tata, yango ici, manayo. Une bouteille whisky Johnny Walker. Bouteille whisky. Un sachet savon. 5 sachets sucre Kulungongo. Tangaka. 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 Chamilongo. Okay. Mubali akuba. Mubali achana anasema akuba. Akuba. Alenda. Achana anasema. 5 chaînes à café Carioca. 5 chaînes à café Carioca. 5 chaînes à café Carioca. Oya tia cabine 45 secondes à la match. Match pour le 5 à Carioca. 5 chaînes Yate. Balamoko, Yate na ya café Lekisa. Phare de Moko, il y a le maître papillon. 4 à 5 bibes, je fais 5 bibes. Bukoko ndenge na lobaki wana cuisine interne. Po ba 5 bibes ko les okota zala makamu susu babi batiaka na mulili. Wana bani mikeba mona kate. Machette moko tramotina. Bon, boisson en nature, des prémices, petit à quartier, d'un et plus, un skol. Papa, nous avons fait le kassa, on toujours ndengo yebeli. 5 secrets. Donc on est toujours na pertoria. Ndebisika na minito yo. Chef coutumier, le kassa pesa bango. Kuna to pointer, kuna pe bango ba ko pointer. Pour tous avions toqué na pertoria. Deux casiers en espèce prix du dépôt. Pertoria toujours. Pour bane mike bazalia noki moko kuganga. To kuna côté papa to silise Carton bazalia wa ngana sauté yango. Olimbisa papa, olimbisa. Mimi wana muchambo balela kabona ndungu zentende. Très bien là. Ça c'est bien là. 5 billes à 0. Toke côté ya gentil. Ba mususu na simo kuna bilonge. Oya mama onction, deve servir onction. Les autres ont posté. Oya moko. Ok. Bozwa neno. Bozwa onction wana. Botambola kana kusanga. Kata muziki.
kwani sino kokotinda biso tozonga tobala lisusu tokende nenu na mobali oyo ya kuba totala asaleli biso nini. Amen. Lumière tokende tokoti kota mama costume noir numéro 54 totie na mwa kado kuna na kati ya bonus azalaki na chemise te me bonus biso topesaka babonus oboyebike mobali wana alenga. Pièce hollandais mama bale kende passe te pardon bale beta poto pete ok papa pièce super wax hollandais ya mama oyebi na Pretoria o comprendre poto ke elamba tokakulaki na mboko bakopesa na kati ya ndako. Grand format. Ok. Grand bassin. Grand bassin. Ah bien. Oui, l'anglais. Grand bassin, le bala bosembo. Congo. Congo, où? Tchakakawa. Vin rouge. Tchakakawa. Qui sangala ngokuna na kato pesa mbala moko. Papa pointa. Bouteille à whisky Johnny Walker. Bouteille de allez. Ok. Kabozo tangate. Botanga. Baby, hein? 4, 5. Cinq chaînes, il y a thé carioca, 5 chaînes, il y a café carioca. Bon, problème est ça. Wana za cuisine interne tokotala ngo si tokotala ngo mikolo ya liboso mikolo ya liboso qui bonus moko kuna na kati. Ok, mais tokoti to rapporter ngo la semaine prochaine. Ok, ici Bukoko toujours Pretoria, boisson toujours na ok, toujours sur avion, toke na Sun City. De côté wana, bisika tokotala. Kuna ba mikolo bato ba shejiaka. Bana mikete ba mikolo. Ah, o ba kuba. Bango bato ba shejiaka. Po kuna basala ka kindoki. Mwana mukake na retour à Belio, bake kutika ekuna. Voilà, je crois to komi na suka ya biloko na biso. Je pense bien na biloko eloko moko ezange ezate. Mais na yoki mololo te. Maman akoki kobina ta kobina neno. C'est très bien. Merci vraiment. Tata mwasi azate, tata mwasi.
Comme numéro 1, bakopesa biso banimero ya bambongo wana toyoka te ke bopesaki biso $100 ezalaki boyemonaka sikoyo te ntango biso tobanda kokata kwanga bino bozwi banimero wana bopesi biso yango bien bukoko $20 bukoko kote papa $20 lokola 40 000 francs congolais. Permettez, vous pouvez seulement juste 2 minutes. Ok. Donc on fait ça, on a pris à dépôt. C'est bon, mais on a pris à dépôt. 12 casiers. Combien bon? Biso tosali na ndenge na biso kuna na ba 23 000 basikre boyebi ndenge ezalelaka me nayebi te kote na bino awa Bientôt, avant tout calquer, tout le monde. kaka isikre toleka sesa bongo toja ya suka coordinateur wana esesir nene makambo te Wapi? Loko. kaka likambo ya masanga tokotana na nsima yolongolaka nino wana ekro loko yo yango kitisi apare noki po koyamba biloko na yango beti danse komi ya bien danger nani esili te tozela jour J jour J oyokanaki na noko $50 $500 simbaka yo olembaki papa ozili biso mpe banimero wana pesi biso yango koma na mopanzi ya papier na biso nakopesa bino mokanda na ngai oyo okokomela ngai awa ça va pas de problème bokoko $10 moi natie chemise ozosengela lisusu likambo te mayango esilaka te oyo ambiance pas de problème très bien lokola mpe tokoyi likambo masanga tozobandela kaka na ye noko aza na 8 casier amati donc 2 primis 2 nkoi 4 sucré tokeneno na 2 primis na dépôt 2 nkoi na dépôt 26 000. 24 te bino na 13 awa kuta makambo Ah, oui, quand même, on a besoin de cas, juste comme ça. soit Qui est malin. primis Prémis, c'est la première des casiers. 2 casiers ça va yo olobi ke lelo te cetadire lelo te nazokenanga maboko pamba te on attend un peu là-bas bongo nde tozwi ya biso tosepeli bambuma kumwa kukwa
wana ayebi ke biso te nganga mama ayebi mama mo ya respect après ça respect makasi asa mwana malamu vraiment ya kokakola kupite héritier asa mwana malamu emedo donc c'est tout bien yo oyebani na mwasi na mobali héritier ayaki na kati ya groupe les bons samaritains ayekuta mama na biso Melmiche na kati ya groupe les bons samaritains bon balingani bango mibale conseil na biso ezalaki ndenge bolingani boye héritier toyoka te kotie Melmiche ici mpo mwana obeto mabe naomona bapake na ye wana te mpa na nga mwana ese bikoko Melmiche ici héritier tobebana donc ape na yo bete bana kati ya kingasani ya suka na terrain na yo obeta yo na bona pesa ba conseil makasi ne bokoma tina suka po bosepelisa nga bosepelisa papa bosepelisa pe na nzambe donc ona bane pe kosambela pona bango ekokisami donc nani esengo makasi ti omona nga esengo donc otaba otamema imagine na osepela na osepela nana sepelite mokola kutime na opina mokola religieux na opina biso besi pe talabata nzambe ti topina biso bana paster de la foi topina tokumisa nzambe na balolenge nyonso talaka David ayaki roi mais David on est copine zo baluka tina mabele opina ko siko nga so na bile nzambe lo leza ko Melmiche abali héritier famille pe abali donc esengo ya makasi conseil na opesa bango kaka baba na nzambe mobali alinga mwasi na ye mwasi pe a respecter atosa mobali ndeka bible bi femme soit soumise atosa mobali na ye nyonso yango mpe kotambolisa bango et puis na kati ya couple na bango bazala na bakashi te vérité zala ntango mwasi aza na likambo ayebisi mobali baza likambo ayebisi mwasi vérité nde renie parce que na kati ya vérité yango ekoede bango batambolisama malamu po soki vérité eza te mokolo oyo découvrir vérité ya mobali libanda mais siko nga na kosouete ke bango mpenza nde baza wana mpo nga aza posa ndoi momaka nde na boye amatata siko bapesanga siko ndoi héritier boti mwana bota biso bamapasa misato nga mona oya na ndako na ye kobokola na bana wana siko lipasa moko akobima kozala liboso ya mwasi ndoi na nga komona ezala ntsawu komona ezala ntsawu mosala na wana kozala yanga do nzambe apambola bango priere nange eza nzambe apambola oyo ezangi apesa bango apesa mpe kozanga mpe lota kopesa na bakoba ti moko yesu akoya tika nzambe apambola bango
tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV mona ntie bolanda ezaka moko Nkumu Africa TV pour s'abonner ebele. Nasenga na population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision kitoko wele ma vérité. Nkumu Africa TV pour s'abonner massivement. Balingara Serge pour s'abonner dans Nkumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Nzambe ya le poso. Okoma ki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Et Guilain le Bourgeois pour voir le poso. Pour vivre parce que pour ils ont besoin, ils ont place dans mon corps. Pour faire benda beauté. Olingi bendo benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fuma. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades.